na ba o peut-être ba uti ko tala eka pona lelo mbala liboso. Ngai Kiamonga na mateta nazali artiste musicien na botama le 1944 na sali d'étude nanga na tene Kalina, tene à Kalina. Oui. Na Gombe kuna. Bon, na soka na 4 moderne. Na koli mingi na Keti. Ko ila Keti. Tangu mama na biso kufaki à l'heure. Papa na biso azongisa biso ana kisasa. Donc naza artiste musicien. Nazali éditeur et journal le soir du Galibo. Nazali imprimeur. Nazali informaticien. Nazali mutumoko oyo peut-être que nzambe mapesa ngai grâce à wana ndako moni salimi awa mutasali plan nango zangai jusqu'à ce que lelo ndenge bato balobaka que ndako ezaka na faux sceptique te mais pourtant est-ce que biso to vandi awa faux sceptique ezali awa na kolona senango. Donc pour vous dire que mingi nzambe apesa ngai grâce à mingi makambo mingi ngana biko sala na vie nzambe apesa ngai. Au-delà de la vie artistique, on comprend très bien que Verkis Kiamongana, c'est un homme d'affaires. Je pense que tout au long de cette émission, tu as abordé point mais non, homme d'affaires, oui. Homme d'affaires, n'a beaucoup plus musicien, mais n'a arrêté qu'à un certain moment. Ah, je suis donc aux Zongeli. Bien sûr. Bon, oh, il y a des vanda parce qu'il y a un open ampleur pour na bandego bazota la biso, il y a des ampleurs. On a voulu que tout ça la émission oyo na cadre na yomoku Verkis Kiamongana au s'introduisant la musique ndenge nini au temps aussi ça qui na télé de la Kalina après au komaki musicien to ezaki na ndenge. Non, d'abord tata nanga ezaki na bar na Keti. Donc on va na Bongengeta numéro 14. Oui. Na Kisangani lero wana quoi. Na côté à Keti. Tata nanga ezaki na bar, ezaki na ba musicien bazo beta na bar wana. Bazo beta ngo oya fanfare wana pom pom pom. Alors na kina mwana muke nazo ko apprécier makasi penza. Alors avec le temps, mon temps to yaki awa. Tant maman kufa ki to ye awa alors. À partir wana nde envie wana e bani ko pousser ngai. Même na so o bazaki na nga na classe ba yibi que na classe nazo beta même flûte. Tant nazo beta flûte na kati ya classe, alors mon la professeur a bengani ngai. Tana benganinga na télé na fenêtre na zobeta flat flûte na libanda. Donc ezali eloko nanga ke nzambe aponela nga ngwana. Et puis de là na kena bakimbangiste mais na umela ki mingité à partir kuna allez na salaki pe na Lario ezaki na boulevard. Moni wana to yoko la partition à musique. Mais avec le temps moni que awana Congo abo na monanga tu quittes plus la partition T. Donc mon alors comme moko oza congolais auquel mokili mususu avec le temps mon bossa na lingala yo. Il en est de même dernier ça c'est pas partition ya musique. Donc na ça maintenant ba difficulté moké pour la partition. Donc à partir de là neko comme musicien il y a Bokelo na Dewayon. On va continuer parce qu'ils ont moulaï. Parcours ils ont moulaï. Non mais je crois que même à très prochainement toko kota sous tout le bela parce que Koyambayo toko kokate ko le bela parcours na mobilité vraiment moulaï. Donc même dans nos prochaines émissions. Il y a ça. On rend compte. Toujours pour nakoyeko la musique. Oui. Pour nako non wana na komaki baneko beta musique na azaki na orchestre moko ya Brazza los comment moko yaki los tu l'as évité. Voilà les équipes qui chef d'orchestre, les équipes qui chacun a qui n'a aucun jazz, kufa. Donc pas dit qu'on a donné tamuli comme mingi pour la stabilité quoi. Particularité dans la musique à Congo, lelo ceux qui battent pendant balimba identifier yo Verkis Kiamongana. En dehors il y a aux la producteur, éditeur, chanteur, tout particularité na yo na musique à Congo les années. Mais particularité na ngai na kanisi moyen la bangonga moko zalite parce que la sali mingi na mboka pour la musique na sali mingi sali mingi yo moko zoko lobela te to na sali mingi ba burke se mingi bimi na pese exemple soko
wenge lero wana ezalaki kaka ensemble po ekabwanaki te de bawenge eza ebele te nde opokesi ezali te Zaiko il en est de même. Bato ebele balobaka na yo ke yo nde mutu tellement qu'à cette époque là tu avais beaucoup d'argent ozaki derrière ba musicien belé pour na ko intoxiquer bango bakabwana po baya epana yo bayimba banzembo na bango yo te kapozo mbongo. C'est vrai? Mais nous comprenons te olobi bien tango wana nazaki na mbongo ebele nazaki na mbongo te. Vous avez une influence. Dis-moi, vous avez une moi, ça dit. Na mutu nangeza ko tourner makasi parce que la komaki ti vendeur ya ba mafuta na Brazzaville par exemple. Mafuta ni. Oui, côté ka ona soko to voyager na Brazza, tant na ziki no ke jazz, la kende na kena masavko, na dû ba savon, na dû mafuta, na tine ba mal et que ga net instrument et que na Brazza kuna na teki, na dû donc ngana pour ba recherche na lukaka makasi wana nazaki na jazz donc to benga musicien commerçant non na lero wana ko parce que surtout que lero wana paiement zaki na ngote parce que futa bisoté donc faut sala makasi c'est alors que ngai na bana sala komagiti na otiango na tira mal ki na Brazza na ke kuteka après ba mona verki sango za na mbongo ndingi nini azumbonga ngo wapi ezaka ndingona donc réalité que nazaki na ngana mbongo te nazape lero na mbongo te mais nazande très intelligent pour la gestion bongo. Kasi on a ndé tellement que vous avez dans circuit wana. C'est que tu faisais pour Nasco Batubaya na édition VV pour impact. Vous avez ndé ko sala de sorte que ba groupe e kabwana e bota mebele. Pour bango tout bakoya ke panayo à cette époque là vous étiez les trois mousquetaires si je me rappelle bien. Et moi les rwana nazaki na contrat na société moko na Italie. Ya ba sala ba instrument. Bon, les rwana au lieu que nous soyons bongo, nous avons plus d'instruments. Moni donc en une fois na commandé qui mbalamoko 10 paires équipement. Tant on a 10 paires équipement, l'état peut être moni que instrument les bien, l'état peut a commandé sur pas un instrument. A sombaki et y a 20 paires d'instruments. Na kamatu yangai, na teko yanga moko na on a sombaki, vous na cadre ya relation na bat ndele wana. Lokoye na jeu anga na jeu à l'état ou etikali la piste artiste alors il dit que faut moto za na mbongo pona o émerger non faut d'abord mutu po yeba na usala nini dans 10 ans na kukende wapi dans 10 ans ou dans 5 ans il faut na réfléchir dans 5 ans il faut na zalaboué parce que na comme les gens mukolo il faut na bana ko planter quoi moni il y a peut-être qu'il faut que la mbongo belé pour planter non parce que na pese exemple mukuse kaka bayamba biso na mukonzi moko ya mboka boy bongo na ba kombo na yete bayimbi biso allez ba pese biso chaque personne un montant bon na ba montant ngote na tongo na ngo na kuteni na artiste na tuni bino la rwana bozoki bosali ndenge ni biso to ki na ambiance makasi ambiance wapi ambiance là qui na intercontinental là ba momi tout ça bien atuninga mungo yo salaki nini kabinga na soma ki ciment au ciment pour ngabi non na teki mbongo na ciment parce que nebi que mbongo na il faut bota lisusu donc pour vous dire que zaka pour kamuteke ozana ba millions pour otonganda ozana ba millions pour ça ni non zaka mutu na yo faut tourner pour yeba que qu'est-ce qu'il faut faire pour que makamuna yo tambola malamu moi le roi siko moni que quand les gens disent que azalaki na mbongo azalaki na mbongo te nazana mbongo te mais vous avez une influence non na c'est na yebi ngamoko komana ko sala pona so mbongo na yebi yango na pesa exemple na komaki tiko texte ba mafuta na ba savon savon na mafuta nazo na smart savko les rwana non seulement ça na koma gutu électricien nazo sala ba panneau yo moko kaka ngai moko nazaki na Solex les rwana cher téléspectateur tambo lipi nzangai
Chers téléspectateurs, comprenez très bien que Verkis Kiamongana est avec nous sur ce plateau. Alors, Nabandi Batubele Bazota Bisso, là je salue Maître Ferrol Digital qui nous suit depuis quelque part. Mais nous avons regretté parce qu'on n'aura pas fait tout ça là. Parcours Mobimba, c'est difficile. Verkis Kiamongana, pour nous, Saxo, ils ont représenté ni. Pour nous, Moni, et le Saxo, ou Yondé Nazakanango. Nazakango, parce que Moni, même les instruments, ils ont remplacé Saxo, la partition, la synthé, tout ça, mais Saxo, ils sont très différents parce que la carte Saxo, tant aux bêta, peut-être au moins on sur scène, tant aux bêta, donc, naza neti, naza plaisir, yangai mokonano. Moni, donc, instrument Saxo pour nangai, et sali sangai, grâce na yango, nde na sala makamuno surtout. Moni, pour nangai. Maintenant, ça te fait comment apparemment la génération la plupart des artistes bazosa les langoté. Est-ce que ils ont salopé moi soucité parce que grand calé ba yemba ti lelo bato bazo continuer ko yemba. Ba papa lutumba ba beta guitare, lelo bato bazo continuer ko beta guitare. Mais saxo ya Verkis Kiamongana, on dirait lelo instrument na bato bazo qui peut penza yangote. Ça dépend à un certain moment. Nasi na lobango na télévision, na na Bruxelles. Papa oui Masali na Paris Banzembo a Binginga na kiko beta ba saxo na Nzembo na ye par exemple. Oui. Ça c'est un. Oui. Deux pour le moment artiste ouais rason faire ça surtout faire ça Nzembo na kati saxo ezali et mutabeti saxo na mutuno sa yebiete mais ça ko beta terrible. Donc, pour vous dire que le saxo est venu parce que même na poto, na États-Unis, ceux qui ont fait Kulukamusala, ou dans un orchestre, au bêta n'engini, no, beto bêta kaba synthé, pour son salate, mais baza ça que instrumentiste bazali, parce que son wane zo mangana saxo, jamais kokokana animation ya koyemba. Donc pour nangai les saxophones remplacé. Merci par rapport à ta réponse. Là, vraiment, moi, je dirais un grand merci à notre patronne, Madame Christelle Mabilou, où on a payé Mbota trop de remerciements. Makasi, surtout, Tokota la Sikoyo, aspect Nzembo, Lelo, Yomoko, Okolobaki na musique na biso. Nzembo nini o isalake, Verkis Kiamongana aebana. Nzembo yayo, ya mutute. Nzembo nini yo composa ou ça la pena que lelo monde entier va découvrir. Ça dépend na orchestre nangai ou bien orchestre OK jazz bien orchestre ya bobo na dewayo bien c'est dit la orchestre nini. Non, ba nzembo ezaka nzembo eza composition na yo. Que ça soit un orchestre ya batu, que ça soit nzembo ka ya yo. Oyo muto koma. Oui, na comment épelé par exemple Madame de la Maison banzembo ebele na sakumuna mfumbwa banzembo ebele na sala oyo sala succès mais oyo na ngai ti lelo nazokanisa kai sala nga nini ezali na komitunaka ni yaki nzembo moko na kosala ba recherche ya kosakana te nazali kokanisa mingi ba difficulté oyo bato mwindo bazana yango par rapport na mindele muni nzembo wana nde même esala eumela banda kala mais siko bezande batu baza kusenga kala te batu na ngaso na voyager na poto par exemple bazo benganga babenganga babi na expliquer idée on ekutaki wapi pourquoi bodong même on a ça même na tukende même na comment expliquer ça na Angleterre pour vérifier babi tout wana l'église wana ya batu mwindu bazaki vraiment intéressé
baza ko intéresser nga pona mabloko na bango batuna dans tout ça nzembo wana nde pona ngai makasi et puis parce que nzembo wana j'ai été excommunié à cause de nzembo wana donc nazana nini moko histoire moko mabe na nzembo wana tant ozaka kokoma nzembo wana ndenge lobiki osala ba recherche ozaka na état d'esprit nini parce que c'est l'une des chansons oyo marka batu ndenge moko zoloba effectivement tu l'as dit mais comment on appelle makambo zolega lelo na Libye vente ya batu ba noir bazoteka teka bango comment ça te fait en tant que auteur compositeur ya nzembo wana œuvre na osala ya de cela bambule belé mais lelo ozomona tamso ba makambo loba ba retomber na ngozo salema tu deviens tu t'appelles tu es prophète tu t'appelles comment ça te fait comment oui mais so exaction nazaki mondele na nzembo wana nde basi batia makele na ngwa terrible mais biso na Afrique zaka bo surtout na Congo nzembo ndenge wana na éviter parce que nazaki en avance parce que nga même na ko ba histoire mulaité parce que yaki makamangana malula tout discuter tout sali tout sololi après mais ayebsenga que tu étais vraiment en avance donc naza presque lokola naza lokola prophète nengolobi parce que makambo nyonso ngana lobaki eza ya solo et surtout vivre ngo lelo mutu mwinda soma na pasi mutu mwindo okoyoka jamais bitumbeza mingi na France na Belgique ani oyoka kaka na Afrique surtout Afrique noire oyo biso tozali oyoka kuna bitumbeza li bazo kuswana kuna et makambo belé donc za ko lakisa ngo et non seulement ça moni même oyo lekaki kimbangu tango akufa mais banyokola kiye babomaki ye mais nani mundele basala ye ndenge wana te mutu azaki na prison en Afrique du Sud Mandela ndenge moko mais lobelanga na mundele nini oyo basi banyokola ye ndenge banyokola batu mwindu na prison ou la punition boy non yango na donc pona ngai na éviter fallait quand même basala ngai ba honorer ngai parce que vraiment eloko wana eza ko sala elizo nikisa vertis kamanga na lingalo bakina mboko batika ko honorer te non basi ba honorer ngai bien sûr mais ba honorer ngai pour makambo nzembo wana te ba honorer ngai pour que vraiment na Congo na sali musala mingi ya Congo ya musique na bimisi bato belé boke c'est bimé belé pour na yebi que ngai na saki rôle makasi pour boke so les ala ndenge wana vertis kamanga na tokolobaki depuis au banda musala na yo tilelo est-ce que ba rêve na yo ezali réalisé en tant qu'artiste mais oui rêve na ngai ezali réalisé bien sûr parce que même ngandi na so vivre bo vie na ngai na yeba déjà que dans 5 ans na ko koma boy dans 10 ans na ko koma boy faut ça la calcul les occasions pour na biso après 10 ans au commander après 10 ans au commander non ngala ko na umela trop na kanisi umela trop na umela trop na umela mingi on n'est pas exagéré oui na umela mingi les âges ni sinon ko quoi ça na ibina yo lobaka kati bato bato ta biso naza na 73 ans 73 ans oui talaka yo moko donc kimaka mbangu secret no ezani secret nanga kuzalaka honnête zala honnête nzambe ko kabela yo bato balobaka ke yo mela bato mbongo vie wazola sikoyo yo loba nanga ke oza honnête wana bazo wana ezali lisolo moto soki ngana na emene ya na studio mais wazola mais tout le monde na sokoda tala sokoda negeza wana yango nde tozokoma kuna yo ke na sokoda omeli bato bambongo omeli bato bambongo babengani bino kutu na place ozaki okoki ata kofuta kutu ndako te oyebi makambo mingi tokoloba surtout loba ngo publiquement te sokoda penza société droit d'auteur ezala SACEM na France ezala Sabam ba artiste baza bien payé baza na mbongo belé na ba œuvre na bango batuto ozotanga na VV to loba vraiment vérité pour batu la biso batuto ozoloba ba peintre banani bango est-ce que bango tout bazozwa pena mbongo na bango parce que on dirait loko ananga na mona on dirait ça meka na intérêt ba musicien non mais pona mutu ba pesa yo mbongo par exemple o basala ba tableau na vraiment bo bakata ngote on a expliqué c'est très important ba bakata ngote ezali bon au moins lokola batu wana basaka ba panneau bazo mbongo na soneka na sokoda ndenge nini il faut baba na ko organiser batu bazo futa ticket pour na kotala ba tableau na poto sala makape batu bazo kotala mais ba futi ticket d'entrée
a futi na mbongo wana ale $30 ekende na Sokoda, $70 ezonga na ye moko. Ezali mbongo oyo teke Sokoda za na mbongo na ndaku na kesi po afutaka batu te kaka mbongo oyo bino. Mais il faut sensibilisation na bino de bosala ngoti bola ki sabatu wana ki voilà na canal boyende bokozela mbongo. C'est votre travail. Mais ba yebi yango comme artiste mingi na yebi na mboka ba yebi yango. Ba yebi yango. Basela ngoto mais basa na monité que artiste moko c'est le tableau kuna ale bafuta ticket pour bato bazotala a on na moni yango te. Plus c'est la mingi ou bakotsa mingi plus c'est les artistes, ba musiciens, ba instrumentistes, ba grands compositeurs. Moni wana ndi mbongo ekota ozomona banzembo bazokona so ba commander nzembo par exemple na poto. Il faut avant au commander aux ala mukanda ya Sokoda. Pour nous mukanda Sokoda on peut un nombre de nzembo bokosala on a commandé 10 000 exemplaires par exemple. Dans 10 000 exemplaires il y a un montant au footy na Sokoda. Allez, bah puis ce mukanda ok na poto vous allez mettre bato à tableau bato bani basaka artiste mususu au basaka livre tout ça nana moni peut-être que livre bimi boye et koti mbongo mingi parce qu'il faut mbongo wane kota na Sokoda pour Sokoda rétrocéder yango parce que bien bakansaka oh mais ba peintre ba pesa mbongo te mais pour pesa mbongo nini ba pesa mbongo soko yo koti si mbongo na société biso de 30%. Allez, yo, 70% na yo. Voilà, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Et comme je l'avais déjà dit, que vous allez un grand artiste, ou les autres aussi, ça m'a cambo surtout en posate. Mais la RTGA est toujours là pour assister aux artistes sur Lelo. Merci pour Yambibi Sepa na yo, na cadre Malamboye, Bandeko Bazota à travers le monde entier, Bazali. Je ne sais pas moi, un tout dernier mot, surtout que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un tout dernier mot, na artiste tout en général oyo bazo talabiso na ngonga oyo. D'abord na couper ça na naïb sabango que artiste ne soit pas que na lobaki n'a changé le fusil d'épaule. C'est-à-dire quoi? Batoana o bazo futa te, ba futa artiste te toko ko na bango na tribunal. Puisque tant ba yambaki biso pa premier ministre ngana collègue ngai Nyoka Longo balbaki na biso bi batu tout au bazo salat ke bazo futa binote fo ou ki na bango na tribunal. C'est ce que maintenant a changé fusil d'épaule batu tout bazo futa te. Bino bolingi ba artiste, bolingi ba artiste, bolingi ba peintre, bolingi ba tout mais bo sala par tous les moyens bolinga pe batu wana c'est-à-dire au futa ba droit na bango. Merci. Comment vous joindre na batu ba kolinga ba komela Sokoda na numéro nini ya téléphone oyo ego senga ba komela bino? Il faut bien un numéro de téléphone ou soit adresse mail les alliés ou adresse mail les alliés Sokoda @yahoo.fr. Pour le téléphone par exemple numéro nangai 082 66 06 405. Mais le basuka nazo kusenga bino. Bosala makasi to aider artiste oyo bazo mona passe na mboko oyo. Sur scène bon na salle orchestre ben sima bezo mona izali pona orchestre nga mbongo na biso ka Sokoda nde sali boye. Au contraire Sokoda nde moya to lo ba mingi ya te mais moto azali wazo salisa Sokoda. Ce que moto azalaki te de Sokoda se kangama. Wazola. De se kangami pourquoi? Parce que ba saisissait qui compte na biso. Yaki nango combien na banque, yaki nango mingité. Mais pour tout yango, toi comme toi na moto bato ba zaki na nyongo ya plus de $80, $80,000. Oui. Donc ba bloquer ba compte na biso. Moko vérifier sikoyo nani mutapesa ki mbongo pona ba réouvrir mbongo na biso na banque. Il y a une personne beaucoup vérifier yango. Mandako wana o batu ndako tozwi sikoyo. Fufu ta garantie ya $12,000. Mais tuna bango nana za kusala yango. C'était un plaisir de se Liboué.
artiste tout bazota la biso, aux l'artiste peintre se préparer to panayo, aux l'artiste musicien se préparer to panayo, aux la sculpteur, aux la nani, aux nani, surtout bambota trop na patron na biso madame Christelle Mobilou azota la biso. Merci pour la confiance et surtout aussi merci pour la batu news. Là je dis merci vraiment beaucoup à toute la grande équipe de la production de la RTGA et sans oublier aussi Yaouli Moucheni qui nous soutient de partout et aussi Bandeko surtout merci aussi à Panango Voudi pour la réalisation, vraiment toute la grande équipe. Je vous dis au revoir, restez toujours fidèles au programme de la RTGA.